c'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, oh, oh. Dans cet arrangement avec lui et à travers lui, son parti, sa coalition, son regroupement, pour 10 ans. Et reposez-moi peut-être la question dans 10 ans. Là, je vous dirais, ah oui, ben, suite à cette expérience, bon, lui, des bêtes, un an choisi d'aller seul ou avec X ou Y autres regroupements, c'est autre chose. Mais avant les 10 ans, nous nous en tiendrons à ce que nous avons convenu. C'est-à-dire, nous allons gouverner ensemble la RDC demain et en alternance. C'est ce que nous nous sommes convenus et nous allons nous en tenir à cela. Je le dis devant témoins, ce que nous disons va rester consigné et vous allez voir que ce sera la part que j'effectuerai au nom de l'UDP. Bana Congo, bana RDC, n'a qu'à transmettre un message. Où il s'aligne passe na lelo on a 1h du matin. D'abord, nous allons remercier les électeurs, nyonso, où a territoire à Boulungu, où va voter Kingai. Ba maman va se déplacer, va outil musique dans ba village. Ba écouter la ngamona parce que ça fait très longtemps na banda na longwa na territoire à Boulungu. Na nazonga kotala bango te tant ba moninga ba sepeli makasi mwana na biso ayi babaki non il faut topeso ba voix. D'abord merci na geste bosalaki na ba déplacement na monde boyaki mais lelo nga naza trop dessus na onga mo le na 1h du matin na ndimaki ya moti na beko o etamboli partout soi-disant ya ba fraudeur na makambo bino boyebi kuna na kati ngaku ata eko moko eza na ngoti komona nga etangami te même eko mais lelo na 1h du matin nga moko na tali esalinga pasi oyeba ke bato bavote ngai baza dessus bakolela na kati bakolela botouche bango na kati ya mitema po nga bit na nga ezalaki moko so na côté parlement il faut na défendre des cultures surtout mosala nga na salaka musique. Le artiste bazo kufa pauvre ba loi oyo bata oyo fali ba voter pour na artiste pour la protection d'artiste mutu moko sala ngote totali côté social jeunesse makamisa ebele surtout na territoire na ya Boulungu pauvreté za makasi faut totali ndoko défendre ngo mais yo pena ondimi au sacrifier comme on a pour na mutu mosusu akota il y a pas de problème mon frère mais ba yango oza visiter nzamba ko visiter nzamba ko visiter ngai naza na malba naza na pouvoir mokoti ngai lo sambo kandi na sambelaka na ebité ngai wera son na sala nini onde bolinga ngo eza mutema te eza réciproque te ngai zo la sa bonne foi amour
mais nous avons toujours la déception. Ce n'est pas bien. Nous avons eu le bâté, nous avons merci parce que nous avons juste beaucoup de Nzambe. Il y a des maîtres et à temps et à circonstances. Il y a plus de beaucoup de tous les fanatiques de la maison mère, beaucoup de temps. Problème est dans la montée. Bakati na mamboko te na continuer boulot na ngana salaka. Mais on a lingai ko sala, ils apprennent à défendre l'artiste et tout en général. Natala pe ba kamusus. Mais ça n'a pas de problème te. La vie continue. Mais yeba yango kolela ya bato moka ezaka mabetro kolela kama ya misu. Ba ko tala bino eza normal te na acte bosali. Na yebi que makambo échange on a 1h du matin, minuit pour nous dire au courant ya makambo tout tina dernier meeting à la fin du boy. Na yebi que problème est ça. Mais côté politique tout le monde la oyo ensemble. Na sali loko mo mabete, na sali mutu mabete, na fini mutu moko te, na intercaler mutu moko te, rien du tout. Moi na moka. Ah, et ça n'a pas grave. À bon attendre ça. Merci. Avec les médias dans Colombo, mettons-la partout. Nous sommes avec même mon abat, Emmanuel, je vous partout vous avez médias dans Colombo, peut-être que la dernière énergie, nous passer message dans le médias dans Colombo, vous doit siège à médias dans Colombo. Merci beaucoup. Biso toboyi injustice. Ye moko ka di maloba ki député noma ko salate. Ye Emmanuel Bahati wana toyebi ete, to tikala koyeba est-ce que toi qui es pendant potentiel aide Médard mérite mieux son siège. Médard a été voté massivement. Et puis il est le mieux élu de Nubunga. En tout cas, tu sais que tu as fait en toi, c'est la méchanceté. Nous demandons à ce que tu puisses revoir ton dossier avant que la Cour puisse déclencher cette affaire. En tout cas, nous te demandons vraiment de faire le mieux. Ce n'est pas la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Purement la sorcellerie. En tout cas, politique Moulani. Au commissaire, on votamé. Au Yibi Sèche d'ailleurs, on peut se remettre. Moi, Emmanuel Bahati, va voter Wapi, Bahati Swandoki. On est juste avertissement. Ce que l'on quitte, tu as dit qu'on a eu. Emmanuel Bahati a fait l'élection. Un certain Emmanuel Bahati a gagné l'élection. Bahati a su le faire. A tenu les Sika Média Kakolongo. Nous avons appelé la communauté internationale. Nous avons interpellé Félix Tshisekedi. C'est moi et le Kanakimia. Mais pour le Kanakimia, c'est la médaille siège. C'est inacceptable. Le président Kadima nous avait dit que non, il n'y aura pas de députés nommés. Mais chose grave, nous avons bâti campagne. Donc, comment on a place Neve, il y a Bahati, le club aussi, c'est M. Emmanuel Bahati, mais là, ça va être campagne. Mais attends, le bureau, mon côté, tout ce qu'on a vu. Mais chose grave, parce que nous avons un combo et Zobima. Candidat, il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne pour le président de la République, tout le monde a été. Et là, quand on dit Mayangote, s'il faut marcher ni pour notre siège, nous allons le faire. La béni tout le monde dans la mobilisation. Je crois que tout le monde a injustice, tout le monde a nomination, trop c'est trop. Je crois que biso to sali musala na biso ba PV na biso yango. Bato yo kadima nommé bazawa te, bato kadima nommé bazawa te. Bazo misela biso na droit na biso to kondima ata mukete. Bato wana nyonso tout to kondima bango te. Comment ba ko nommé bato basali musala te bazala te bayebi et puis va PV zo renseigner biso. Yango to lobby to kotika te. Déjà lobby déjà na tongo biso nyonso tout to kenela seni. To ko banela wana na bengi bino nyonso tout boya. Il faut pas bomba biso, soki ba bomba biso parce que les droit na biso. Ba koki jamais ko yiba biso ba voix na biso. Toko sama na bango bazomi c'est la biso ba voix na biso. Bato ba voter bazana PVT, bazana PVT mon côté. Bazate ville par ba voter bango. Voilà pourquoi la sengi na bino botelema, bote voilà biso. Bato ba voter bazana PVT, bazana PVT mon côté. Bazate ville par ba voter bango. Voilà pourquoi la sengi na bino botelema, bon défendre voix na bino, bon défendre intérêt na bino, bon défendre parce que to bimaki to kende ko voter, to sali musala na biso, to sengi mbongo te, to sengi soutien mutu te, to sali musala
pour que tu défendre bino. Voilà pourquoi la sengi bino toquez les mabiso nyoso. Eritreans, all the way from Moyale through the Moyale-Isiolo Highway, now arrested Makueni, Mombasa Road. Tutu. You. Go there. You. Go there. nazomituna nano donc tata oyo na mama oyo na minute nene tofandi boye na Congo ozozela kaka banome yo ozosala mpe badémarche pour que le président Félix a nommé yo ordonnance lisusu oyo mpe obima lisusu depuis Mobutu Sese Seko depuis Kasavubu soki tozongi na nsima kombo na yo na chaque ordonnance ezalaka donc soki totali bien Congo yo ezalaka ya bino moko ba université belé tondisi bana awa bazala misala te il faut kaka ba kombo na bino nde banda ko apparaître na chaque année na chaque mandat na chaque ordonnance bino moko kaka okomi pe na plus à 60 ans
soni eza te oui tondimi ozali chef ya regroupement monene mais okoki kopema te okoki kopema te mpe okoki kopropose kombo te ya mutu moko ya parti na yo. Donc être autorité morale et chef d'un grand parti politique ezali synonyme ya koloba tu dois apparaître dans l'ordonnance te tokondima lisusu te biloko wana tokondima yango lisusu te na mboka Congo. Nazali kobenga ba chômeur nyonso nazo kobenga ba chômeur intellectuel nyonso yo mutu nyonso yebi ki utanga yo mutu nyonso oyo yo yebi que tu peux apporter un plus pour na Congo yo bandeko na ngai na tomboli maboko boya te to se soutenir pour que toloba non na répétition à plusieurs ordonnances ya batu moko boy. Président de la République bolobi azaka na 2 mandats yabine zali illimité aussi au coma plusieurs fois nommé na ba gouvernement chaque gouvernement yo kaka ozoze la lisusu ozo s'appelle sous de mars yo lisusu toboyi makambwana c'est vrai toboyi fachi papa toboyi lokwana cette fois-ci tozali na besoin ya komona batu ya sika bilongi ya sika oyo uti na peuple bazala nommé batu nyonso bakia kotanga pour que ba apporter un plus na Congo. Congo ngo bakobona kaka kofinga kabiso nyonso bizoba pona bino batu bo blokaka panier liboso na bino. Donc le panier qui doit circuler ne circule pas et termika ke pana bino. Omoni batata oyo. Omoni bino ba mamoyo. Bokanisaka Congo ezali ya bino moko. Ya mbala oto kondimate. Vous ne serez pas nommé, peu importe nombre de députés bokozala nango. Boko fanda, on a déjà préparé place moko kitoko pona bino. Botika ba nouveau expérience kota. Fati asala musala ne kitoko. En tout cas, je suis désolé mais c'est ça la vie. Photo tout c'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple.